bamoteki mafuta basambwe. Karine asambwisi bamoteki mafuta. Bamoteki mafuta baleli. Karine abeleli. Moto moko te asomba mafuta wana. Batu bapesaka publicité ya mafuta basubi na bilamba. Bon, oya Yvette Okapi ya ye kosuba eza chronique. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bolandaki na Shemokonzi. Makambo Karine Mokonzi alobi ezali réalité. Bino moko bomitunaka te. Baza na ba laboratoire te. Batanga esthétique te. Batanga cosmétique te. Batanga dermatologique te. Batanga ata bokoko te. Mais comment basalelaka bino mafuta? Pe balobi ekobeta bino batampo te. Combien d'années d'expérience babanda kosala mafuta ngo? Nani sa koma koko na mafuta wana? Nani akontolaka mafuta ngo? Laboratoire nini basalelaka ngo? Mélange nini ya ba produit na ba matière première batiaka na kati. Alors Karine Mokonzi avandi alobi pambate yemoko aleka na risque. Mais lokola yemoko aza chimiste na kanisa boyoki bien. Chimiste autodidacte abanda kobeta pati oya yemoko. Avant défunt général Mokonzi Randier atika biso. Karine Mokonzi abanda pati avant. Yango petango azwi boule akobimisa mafuta. Akobeta ngo ndenge ya betela pati. Pe akoyebisa bino ba produit ba mélange oyo ya kotia. Na ba conséquences na ba loposa nzoto. Oya kozwa akozala na assurance nango. Meto lobela wana te po misusu bakokanisa. Karine Mokonzi soka lobi bongo po ye cagnotte ekokaki 5000. Sikoyo cagnotte mususu ezoya ekoka 10 000 abanda koteka mafuta. Bandeko eza bongo te. Naza kuasire bino eza bongo te. Karine Mokonzi alobaka tango etindi aloba. Karine Mokonzi alobaka makambo mosusu apreparaki yango te. Eyeli ye abongisi yango atieli bino kiti pe alobi. Pe tango alobaka pe kota bino. Na yebi na miniti oyo na bazozo bapesi Karine Mokonzi raison. Voire même bazozo oyo toyebi te baza bazozo. Baza na posa bakoma ba chinois. Alors soyez les bienvenus. Boza na place à bien. Boponi direction à bien. Karine Mokonzi alobi. Alongoli ata moko te batiaka acide. En tout cas bandeko boyoki kombo wana. Et puis bokanisa acide ya citron te.
acide pire oyo batiaka na baproduit wana. Autrement dit, batieli bino poison. Alors, bateki mafuta bisika baza balie mino, baza na kanda. Me Karine Mokonzi asali yango te po apesa bango kanda. Asali yango po bango na bino bosolola. Ba démontrer bino, ba lakisa bino, ba mélange yango soki basalaka na nini. Pe ba loba na bino vérité ke batiaka acide. Pe ba loba na bino lisusu oyo bokanisaka ezalaka te. Bango moko bapakulaka yango te. Bapakulaka yango te. Bapakulaka yango te. Oh là là. Bateki mafuta. Musala na bango kopakula ya mindele. Bango moko. Soki aza na France, akomande ombi na Deutschland, na Allemagne. Alobi papa robot. Yo, tango lekaka Allemagne. Okoko memelanga ata carton mafuta boite. Kune zaka nango 2 euros. Biso wa 10 euros. Memo teki mafuta monene. Iye moka sombaka wana carton. Asombaka ba mafuta mindele. Bino. Azotindela bino tala acide. Pour après 10 ans. Après 8 ans. Voire même après 2 ans. Tango ekobeta yo. Agowangana. Obia tango ekobeta yo. Yesa komane koko. Azoloba na ba oyo. Bakobanda kopakula mafuta wana. To babanda na 16 ans. Siko moteki mafuta. Soko aleka 40 ans. Alors, tango yoko koma na 40 ans. Ya koma nani? Kokobar. Explication ya kopesa yo. Alors, foko yeba. Na lobi te, tampo ko beta yo après 20 ans, non. Et ko beto après 6 mois ya pamba. Soki tembe. Botuna. Glorolangi. Pona nini? Azongela mwindu na ye. Pourquoi azongela mwindu na ye? Ya charbon. Pourquoi? Nalobi mwindu angolo te. Nalobi pete. Mwindu ya nzombo. Mwindu ya charbon. Oyo glorolangi azongela. Soki azongela ngo. Ba produit ne bandako wuta. Abandako loba na bino. Soki tembe. Botala. Na ba émission sala liboso. Na Congo elengi. E utaka poto. Lelo oyo pe. Na bandela. Ba produit. Oye telisaki glorolangi. Oye takaki ye. Na moins de 1 année. Erez Matimbelaki. Ezako uta poto. Bolanda ba video. Yemoko alobaka ba produit. Apakulaka bisika ezako uta. Lelo oyo pe. Bato ebele baza na Congo. Bakomozo ba produit. Eso uta na poto. Bato baza na poto. Bazo kabula ba produit. Ya poto na poto. Alors la baronne. Alobi. Batiaka ngo. Miliki te. Batiaka ngo. Mieli te. Batiaka ngo. Même pas. Masuba papa robot. Mais batiaka ngo acide. Pire. Boko zika. Boko tumbama. Oyo rich bote. Atumba ariashu. Eza bongo te. Bien sûr rich. Alobi. Oya koloba kombo na ye. Ako sale l'émission. Ako meme na justice. Wana ezali kaka. Pote aloba. Pambate. Ba o babangaka. Balanda yango. Alors biso tobengaka yango. Signe ya bobangi. Mutu azo banga
Yemoko a prononcé toujours comme Bambila. Bien sûr, pas Bang Sama Misusu. Mais Yende Mutaliboso a Bangaka. Bondi Melanga. Poison. Au bâti la rabino. Bozo pakula ba poison. Na minute yo. Bozo yo kanga. Ba oyo nanu ba boka kite. Na minute la baronne a lobaki. Bo boaka ba produit au bozarango. Oui, ils en acide. Avant de commander mususu, bo solola na batango. Ba filmer laboratoire na bango. Ba filmer mélange au bazochela yo. D'avance bazana bango pe. Na formule secrète. Formule secret to yebi batu bazalaka nango. Batu masanga minene. O basalaka masanga. Esalaka succès na mokili oyo. Bangonde bazana ba formule oyo bombama. Na ba coffre-fort. Toto yebi. L'éponge. Dessin animé. Tatawana zakana. Atekaka. Bambirger na ye. Ye paka na formule. Mais wana ba dessin animé kaka. Abombango na mulangi. Mais bango. Bazana formule mon côté magique. Eza acide. Karine Mokonzi alobi yango. Alobi azala même victime. Victime. Heureusement atimba. Azali chimiste. Autodidacte. Apakulate. Atiango na mopanzi. Azwa ba coup de fil. Maintenant no pakolite mama. Posoko pakulaki. Mbele tozoka. Mbele tozomona. Munoko tengami. Mbele tozomona. Zolo no mwindu. Matoi mwindu elongi pembe. Mbele tozomona. Mida abosani mbebo. 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 Kolula mbebo na yo. Opakoli yango te. Loba la baronne. Otimbelinga. Non, la baronne. Otimbi. Otimbelinga. Mais la baronne, amela yango. Amela bakambuana. Alors, la baronne, lelo oyo, a lâché le gomogote, a lâché des bateaux. Matikali, na biloko o bango batikaki comme ba preuve. Oya tetembe, kende kotala yango, okomona acide eza na kati. Atikali, na biloko oyo, comme ba preuve. Elingai ko détruire beauté na ye. Ndenga tikalaki. Na servette à la tate. Ya messe. Panzo. Da Costa. Poil baki aleka kiawa. Men ala takite. Atikalaka na ba preuve. Pour ceux qui ba preuve ezate boko douter. Alors bandeko. Boyoki. Ba maison mafuta. Boko silika. Oyo bako silika. Et ça la biso atachute. Mais oyo akondima achaka site. Akosolo la bien na ba client na ye. Na batu oyo bako salele publicité. Tango mususu. Tango mususu. Ekozala. Foti na ye. Ekokoma. À moitié pardonné. Bako limbisa ye. Parce que ba oyo. Ba landa ki. Chez Mokonzi. Na ba oyo bako continue ko landa. Ngai papa robote. Mema loba oyo ezobima.
na munoko ya ye moko la baronne ezala bazozo ezala bachinois gosi bandimaki na batelespectateur mais bazozo oui bandimeli Karine oyo pe bazosala publicité c'est bandimelaki Karine kutu avant loba alors bango continuer publicité po bazokotisa mbongo na bango oyo pe bazotiela bino sidi soki balobi te po bazokotisa mbongo na bango mais bino kuna continuer kaka kolakisa dans la première semaine na bongi deuxième semaine na komi boye 3 mois maboko nanga bakunkunkunkun elongwe 8 mois makolo nanga eteli une année soki nalakisi bino meme se nanga modèle eteli bokondima te boyebi ndenge ezalaki mwindo te ntina nsima lakisako na nayebi sio bakosepela nango soki eteli to eteli te yo oyebi soki mibali mosusu basepelaka ozala partout pembe na se makolo no ezala mwindo oyebi le goût de ça ndenge mana te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.